en avant. Siko na lingi tolanda émission moko oya salaki na ba journaliste mususu tolanda yango maloba nini alobaka cérémonie nini asalaka na mwana naye bongo tozozongela bino. Anga photo. Olandana nous Kacher Oazaki conseil juridique ya Edingwe malobane nya lobi tolanda biso nyonso komisa tozonga na tia loba na nzambe na tina na bandeko bazokangama na masumu tolanda nanu awa abundakate mama misi mutu komba ya Edingwe na éléphant tant ba menacer Edingwe na éléphant nani ako ko intervenir po ba Kacher nyonso bazalaki Edingwe bale na niveau ya ko intervenir te contre éléphant ndomoni mama misi yemo ka bimaki basangi c'est force mama misi yemo na ring non mama misi azana biloko na ye oyo via pesa ye aye. L'éléphant qui envoie tout le monde à la croix. L'équipe de Kinshasa à la croix. Edingwe est devant. Edingwe est devant. Edingwe est devant. Ozana va être le premier. Mère Balaboy. Maman Hélène qui fait l'affaire. Maman Hélène qui a balayé tout le monde. C'est une femme. C'est une femme. Oh là là. Elle fait le ménage. Edingwe à la croix. Edingwe. Tikali on va jouer combo ba super ngaya nguluma ngai bo véritable supérieur parce que bango tout baza ko imiter o ngana salaka so bala ki fort nde ba imiter bango mais ba salaka bango te même fanfare maminini motana droit ko tikana ngo ya limwana ngalo ko na Dieu makidiba. Alors yo na maboko na yo ozo continuer en cadre mais même walinganga on peut se moi na kisi mais moko tikala kapona motema na yo moko c'est clair da moko moko. Merci. Bana nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ezalaki mabongisi na ngate kasi mabongisi na nzambe. Apesi nga na yo pema na tongo ya lelo poete toleka na kosala émission oyo. Po ezande bolingo na ye. Émission oyo tozosala eza émission moko analyse. Lokola ex-sataniste Kacher. Au moins na sali be mission mingi e fungoli pe ba Kacher ebele na bato bakisi ebele misu oyo balinge bakende kokweya na mutambu ya kowela nzungu Edingwe. Ya nzungu abakisi Edingwe moko akomo bendana. Tomona ki na be mission mosusu silence ya mwana na ye azolo banga makabwa banzungu wana na kokota te na yebisaki bino ke Edingwe akotaki deja kati na mwana na ye
sikoyo tozosala analyse oyo bo comprendre oyo nayebisaki bino puisque nalobaka mutu oyo ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka mutu oyo ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka po ete diable atilisaki nga pendant 24 ans mpona kobebisa bavia bato mpe kokanga bavia bato memi lelo yesu kristo aza koutilize nga mpona kobongisa bavia bato mpe kofungola bavia bato ekangama ndenge alobi na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi nga nzambe naponi yo lokola lumière na nga kende kofungola bana na nga miso baoyo baza na bowumbu longola bango na bowumbu baoyo baza na prison bimisa bango na prison donc miso na ye kofungola ezala ya yo ndoki na ye kofungola miso ezala yo charlatan na ye kofungola miso ezala yo féticheur na ye kofungola miso ezala yo sataniste na ye kofungola yo miso ya voile oyo diable azipa yo po leka na komona mabe eza liboso na yo te miso na ye kofungola yo ezali na mokanda na Matthieu chapitre 5 verset 8 nzambe alobi esengo na moto oyo azali na motema peto po ete yenda komona nzambe donc kozala na motema peto nde elingi koloba na biso ndenge nzambe alobi na Colossiens chapitre 3 verset 8 to renonce mabe na biso to renonce bakisi to renonce kindoki to renonce masumu to renonce kindumba masanga makambo nyonso ya mabe to renonce yango po ete tozwa ngolu na nzambe kati na biso témoignage lelo na opesa bino eza sur analyse puisque nga nayebaki makambo nyonso ezoleka mpo nga nautaki na monde wana nayebi soki mutu oyo azalaki sataniste azalaki charlatan azalaki sorcier azalaki magicien féticheur soki amoni akomi kokende na fin ya manda ya contrat na ye na Lucifer na mokili po akende kotravaye na monde wana akopona deja successeur na ye oyo akotikela babiloko na ye akoprepare ye bien avant ntango ye aza na bomoi atikeli ye babiloko na ye bongo ye akei na ye kotravaye na monde mosusu siko nalingi to comprendre eloko moko ya bien-aimé nalingi pela tofungola matoi tolanda makambo na ngi naloba exemple ngai avant nzamba benganga avant maître Chaka Kufa tokangamaki na ye alakisaki ngai ba secret nyonso ya code na ye ya mystique na ye alakisaki nga deja makambo nyonso apreparaki nga nango obi soki nazate talo kosabu en vivant Chaka deja nazalaki préparé yango moni bakatier bayaki ebele même ye champion dingwa yaki na mwasne pona kozwa bakisi me bakokaki te bakatier nyonso bakoyaki kao bana nyonso changu bazaki bamonaki ngane na récupéraki bakisa Chaka na époque yuan po nazalaki deja préparé Chaka vie deja nazwaki yango. Alors, oh nyonso koya jour wana yozo ya briske oyebi place abatamaki te muto oyebi place abatamaki ndako réussir ndenge moko edingo babiloko na ye esa préparaki mwana na ye bien avant siko nalingi tolanda émission moko oyo asalaki na ba journaliste mosusu tolanda yango maloba nini alobaka cérémonie nini asalaka na mwana na ye bongo tozozongela bino boyo atikali ye obo jaka ba kombo ba super ngai nguluma ngai bo véritable supérieur parce que bango tout baza ko imiter oyo ngana salaka so balaki fort nde ba imiter ya bango mais basala ya bango te même fanfare même nini moto na douleur otika nango ya limwana ngalo ko na Dieu makidiba. Alors yo na maboko na yo ozo continue en quatre.
ala la police donc ala police mais azonga so na un problème au moins là si yo je mais même Walinganga on peut se montrer ici, mais moi que c'est le rapport à mon thème, c'est clair. Merci. On va emmener à la zone. Anga photo. Bien. Nasir Bissonyo Sotolandi. Cérémonie nini. Oyo edingwe. Asalaki na mwana naye. Boyoki. Akotisie na siamakolo. Ava akote na siamakolo sa eleba cérémonie. Ava balia na basuki. Puisque kolia na basuki wana ozomona. Ezake dingo okota na kati ya mwana. Mwana okota na kati ya papa. Bazokoma moto moko. Amiyebaki deja. Akomi na fe ya manda na ye na mokili. Po akendo travailler na monde wana. Amiyebaki. Sikoyo ozomona awa. Tango asisi kosala mwana na ye ba cérémonie nyonso. Azu pouvoir apesi mwana na ye. Ozolanda na image moko ozomona wana. Même mwasi nazo kende. Azo depose loko moko likolo ekeko. Alaki na ekeko wana. Ndenge bazalaki na ye. Ndenge babandaki ko vivre na ye. Ndenge babandaki ko batela ye. Ndenge moko bazala na mwana na ye. Ndenge moko babatela mwana na ye. Ndenge moko pe ba vivre na mwana na ye. Bolanda na maloba oyo. Bolanda ngo bien. Ndenge zakola kawana. Ayebaki deja ke akomi na fe ya manda na ye. Na mokili po akendo travailler na monde wana. Siko yoka maloba oya lobi. Tango asisi kopesa mwana pouvoir, deva ba journaliste, alobi nini? Alobi, nganga apesaka mwana na ye kisi, mapesaka ye nyonso te. Ndambu abombaka pona motema na ye moko. Sikoyo, batebele balobi ba journaliste beto sena bango be miso ba ifpan ba obi apesa ki mwana ne ndambu so etikalaki so etikalaki wana abomba kango pona motema na ye za nani botala image oyo bokomona ndambu oyo abomba ki pona motema na ye za nani eza mwasi na ye nde abomba ki ndambu oyo pona motema na ye bolanda ba image tozo zongela bino. Oui, bolandi ba image tozo ngeli bino. Bomoni bino moko ba image. Apesa ki mwana ne pouvoir nyonso amikoti saki na kati ya mwana na salaki ba cérémonie. Mabomba ke loko moko pepo na mwasi na ye. Ndenga lobi na bombi ndambu pona motema nanga. Abomba ki pona mwasi na ye. Bomoni ba image ndenge mwasi na zo kwaisa batu bakao na badale vide. Bomoni ndenge bazo menacer likola ringi pa éléphant. Pa kachero éléphant na Mbujimai. Panda ba o menacer ba kachere ba yebele ya club na ye. Po ba kote la puisque ba kachere ya Mbujimai bazalaki ebele. Donc tous les kachere ya Mbujimai kananga bazalaki ini. Basangana ki bazo menacer. Bazo appuyer éléphant.
et bakatier oyo ayaki na edingwe bakoki te batie bango bakao bazobenda bango bakende bakao na croix mais mwasi edingwa ye akweyisi bakatier wana nyonso oyo bandai ko renforcer éléphant donc ozo comprendre que ndambo ya biloko abombaki yango pa mwasi na ye héritage wana abombaki yango siko tozoya kokita nazoya koloba pe koteya na liloba na nzambe nalingi bolanda nanu Katcher oyo azalaki conseil juridique ya edingwe maloba nini alobi tolanda biso nyonso komisa tozonga na te ya liloba na nzambe na tina na bandeko bazokangama na masumu tolanda nanu awa abundaka te mama misi mutu komba ya edingwe na éléphant tant ba menacer edingwe na éléphant nani akoki ko intervenir po ba katcher nyonso bazalaki na edingwe bale na niveau ya ko intervenir te contre éléphant ndomoni mama misi ye moka bimaki non mama misi azana biloko na ye oyo via pesa ye aye L'éléphant qui envoie tout le monde à la croix. L'équipe de Kinshasa à la croix. Edingwe est devant. Edingwe est devant. Edingwe est devant. Ozana va être le premier. Mais Rabalaboy. Maman Hélène qui fait l'affaire. Maman Hélène qui a balayé tout le monde. Débandade totale. C'est une femme. C'est une femme. Oh là là. Elle fait le ménage. Edingwe à la croix. Edingwe. Bolandi binomoko Katcher waza conseiller juridique aza avocat ya edingwe ndenga uti koloba ndenge moko pe dingwa lobaki ke kisi na ye apesi na mwana na ye ndaza vrai edingwe ezande o nyonso batikali baza ba pirate puisque soko zwa déjà kombo ya moto salela ngoza pirate azwi mwana na ye moko apesi ye makambo na ye nyonso mabombaki ndambu pona motema na ye tomoni motema nendenga kwesi batu bakao na badale vide tomoni ndenge conseiller na ye Katcher conseiller juridique na ye aza avocat ndenga confirmer bino mope bolandi na ba image bana na nzambe be mission na salaki efungoli ba Katcher mingi misu o balinga bakende welela nzungu wana ngulu balingaki bakufa balingaki basila poete edingwe sa preparaki mwana na ye na mwasi na ye banda kala tikele bomba biloko na ye siko yo zwa bakisi edingwe peut-être oza Katcher ozwa bakisi edingwe osalelaka yango peut-être oza musicien ozwa bakisi edingwe osalelaka yango peut-être oza joueur ozwa bakisi edingwe osalelaka yango eza musicien religieux eza musicien moki osalelaka yango peut-être oza moto a théâtre ozwa bakisi edingwe osalelaka yango oza journaliste ozwa bakisi edingwe osalelaka yango yango yo renoncer yango yo renoncer masumu na yo nzamba ye koluka yo na nzela na émission oyo poete ya lobi na biso na mokanda na Jacques chapitre 1 verset 12 alobi atie mabe na malamu kasi yo moko pona soko poni mabe koloba te ke nzambe mutatindi yo na mabe mais soko poni malamu loboko na nzambe kitaka likolo na batu baponaka malamu donc elingo loba mokili oyo eza ya nzambe diable amema mabe nzambe apesa ye temps mais muto ozolanda misala diable yebaki elifelo eyali ekotikala koleka te
lola pe zali ekotika la koleka te. Nzamba ekoluka bino. Peut-être zomona mukumba bakisi oyo kendo pe sango nani po ba pasteur pe bakoma na wa bata bakisi. Ba pasteur pe bakoma na bango batu moko do ba pasteur beskro pe babima. Ba pasteur ya mabe pe babima. Ya bakisi pe babima. Siko peut-être oza muta bakisi ozo tala koko pesa kisi wana panani. Nalandi Kacher moko na émission na TV a partir poto na otanga kombo na ete. Alobi eske za mabe soki ngai vraiment boyeba kinga na bongoli motema na ndimi Yesu Kristo. Mais lobi ba moni azongeli suko bunda. Do elingolo bake ezana bato bele Yesu Kristo ya koti na mitema na banga komi koluka bango. Mais bakomi kotala bakisi wana bakopesa ngwe pa nani. Bakotikela ngo nani, bakokene église nini. Poete ba pasteur ba ngo bata ba makiona. Ba pasteur ba ngo bata makiona, ba pasteur ba ngo bata bakisi. Ba pasteur ba ngo bazwa ko zo bakisi pa bakache. Siko bakopesa ngwe pa banani. Yango na osenga na ba vrai ba pasteur. Soko za vrai pasteur konte kotambwa na sanctification. Soko za faux pasteur ya ba makiona. Ya bakisi. Okenda kozwa bakisi na ba Israël. Tango yango renoncer zongela nzambe. Nzamba zana nguya ya kopesa yo koleka kutuma kiona wana. Nzamba zana nguya kopesa yo koleka tana bakisi oyo zokende koluka. Poete Yesu Kristo alobi na sali bino ba disciple bino pe bosala ba disciple. Alobi na Matthieu chapitre 11 verset 28. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais si ko bato baza chargé baza na mikumba, basali ya nzambe nde bozo présenter nzambe. Bato wana baza na posa koye pa inabino. Mais tozo sunga bango te. Lokola tozo yeba vie chrétienne na biso eza ya bosolo te liboso na nzambe. Yango tozo banga koyambisa bato wana Yesu Kristo. Yango tozo banga komema bato wana na libatisi. Yango tozo banga kokita na bandaku ya bato wana kokende kosambela kobimisa biloko pe kotumba. Poto yebi etamboleli na biso liboso na nzambe eza malamu te. Yango tokoka ba délivrance bato wana te. Menga na lancé défi. Défi la lancé elongo na Yesu Kristo. Ozana bakisi renoncer bakisi wana. Ozoe bandenga kotika yango te. Numéro nangeza 081 43 30 475. 081 46 14 476. Benganga partout zali na koye longo na Yesu Kristo. Même ozana ba Congo, ozana Équateur, ozana pays moko Afrique, benganga. Soki nazangi mbongo nzamba na banebele ba futa biye. Pona ya koyambiso Yesu Kristo, na zuiso libatisi, na tumba, musu kalebas, musu bikeko. Musu nini ba peso ba seke, tumba mana kombo na Yesu Kristo. Ozwa délivrance, to memona fermissement. Musala basal na nzambe nzamba tindi biso yango wana. Eza na Matthieu 11 28. Biso batu tozo présenter nzambe. Mais lelo tomoni papa na biso. Aluka ki nzambe na nzela ba pasteur. Mais ba pasteur bakoki kosunga ete. Babangi kokoma landa kuna eko bimisa biloko wana. Babangi koyambisa Yesu Kristo. Babangi komema na libatisi. Siko musala o ba pasteur bozo sala. Boza ba sentinelle ya nzambe kati na mokili. Pona ko sauver milimu wa batu. Totiki musala na nzambe. Ba pasteur ba komi na bakoti na ba prophétie. Est-ce que prophétie biki sakaliboso? Ta ba prophétie alokuta. Prophétie biki sakate. Yesu Kristo nde mutabik sakaza nzambe ya ta preza. Oui, nzamba lobaka na bandenge bele.
ba pasteur ba komi la koluka lokumu bazoluka ba succès ba pasteur bazoluka komi bikisa ba koma na ba garde corps ya ba soda mutu akozala na posa koya pa pasteur expliquer likambo aokuta ba garde non kopusa na wate zwa rendez-vous pasteur ayambaka jour tel yaka jour tel somba jeton bien avant ba komote ke la batuna ba jeton pour na kuta na pasteur bolingo ya mbongo mamonda koti na kati église ok nzamba lobi na Matthieu 6 verset 24 moto moko te akoki kosalela 2 mètres il faut pona moko aboya mususu sikoyo pasteur o parfo simba no pekisi toza na comportement oyo yeba koza mwana diable Yesu Kristo aye koluka bino ba pasteur aye koluka biso aye koluka bino pe bato bakisi bandoki banani bomema bakisi na bino epai na ye bien aimé koya na Yesu Kristo comme pembeni to renoncer masumu na biso ba pasteur bakomi kobanga kosambela na bandoki ba pasteur bakomi kobanga kosambela na ba magicien koyambisa bango Yesu Kristo na moni pasteur moko na maya njili ake ko baptiser bato babotolie mutu wana na maboko na besprit wana bakena ye bakange na basodo ezanga te likamba famille na bango basodo batuni babi oh mais soki mutu ana problème na famille na ya koluka nani akoluka yo pasteur te kozanga nguya ba pasteur ba bebisana na nzambe yango na libati bazobenda baobotola bango bato mususu akenda ko baptiser batu ye na mwasi na 4 personnes bakenda na mai anjili besprit ya mai bayibi bango bakena bango pona nini c'est parce que pasteur wana zane sika bebisa na nzambe yango ba pasteur bakomi ko banga ko sala ba féticheur ba sorcier ba charlatan ba sataniste bakomi ko banga ko sala bango ba délivrance po etamboleli na bango eza malamu te bomo ina bango bazotambusa ngo malamu te liboso na nzambe conséquence na ba pasteur basunga ki edingwe te jugement edingwe za na mitu na bino po alukaki Yesu Kristo mais bokokai ko bikisa ete bokokai ko yambise Yesu Kristo te Yesu akotuna bino bokokai ko meme na libatisite pona ba comportement na bino amabe Yesu Kristo akotuna bino bokokaki kokitana ndako na ete kobimisa bikeko tozomona awa o bana na nzambe bolanda bikeko wana bikeko bana nzambe bazomona wana o edingo azolaka na bikeko wana lobi ndenge bobatelaki nga bobati nazopesa bino pe mwana nanga bobatela ye ndenge bozalaki nanga bozala pe na mwana nanga oyo nyonso akobundisa mwana nanga bundisa pe bino azolaka na bikeko edingo comprendaki de azana fin ya manda na ye po akendo sana na monde à ténèbres mais sikoyo tikali oyo zobomba bakisi otali muta bakisi ya grave kolekatana oya yo azali susu na biso te na mokili boy siko yo tikalo zowela bakisi wana bien aimé oyebi suka no ndenge kozala yo kangami na kindoki bien aimé oyebi suka no ndenge kozala yo kangami na kindumba bien aimé oyebi suka no ndenge kozala yo kangami na masanga bien aimé oyebi suka no ndenge kozala yo kangami na koina bien aimé oyebi suka no ndenge kozala yo kangami na moyibi bien aimé oyebi suka no ndenge kozala suka no ekozala ndenge nini lisumu ozobomba eza lokola nyama oya vanda na kata lidesu yango nde koboma lidesu bien aimé mukanda na Marc chapitre 8 verset 35 à 36 nzamba lobi mutu akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo kasi mutu akobungisa bomo ine pona Yesu Kristo pe pona évangile ye wana kozwa ngo lisusu tina nini to ganye nyonso ya mokili oyo lobi tobungisa bomo ina biso soki tobungisi yango eloko nini tokofute pa na nzambe po tozwa ngo lisusu bien aimé kofuta na nzambe nini orke sengeli tofuta na nzambe tango toza na bomoi nde toana ngolo kofuta na nzambe kotambola na kobanga nzambe
kozala na vie ya prière na kozala na vie ya kosalela nzambe eloko ofuta nzambe yango na mokili soko rate eloko oyo bien aimé na kobombela yo te yebake lifelo ezali ekotikala koleka te lola pe ezali ekotikala koleka te nayebi ke mutu aza kati na masumu eloko ya liboso diable alongolaka ye conscience na mutu na ye azanga koyeba ke liwe ezali azanga koyeba ke lifelo ezali abanda kokota ngo doute po eloko ya liboso diable alongola bato na mitu me nga na rapele lelo ke lifelo eyali tobongise tamboleli na biso tobongise vandeleli na biso tosala makambo ya malamu na miso na nzambe soki nano se repentir te renoncer masumu na bien aimé renoncer masumu na bien aimé Yesu Kristo ayekoluka yo renoncer masumu na yo boya kindumba boya kotonga boya masanga boya moyibi boya kifami ya deuxième bureau po mutu nyonso aza mwasi ya mibale okota bokonzi na nzambe te mutu nyonso pe oyo abali te osalaka ekobo okota bokonzi na nzambe te Paul azoloba yango soko okoka kozala lokola nga te na 1 Corinthiens chapitre 8 verset 7 soko okoka kozala lokola nga te sengeli obala sino te obebisa nzoto na yo na masumu renoncer na kindumba renoncer na moyibi renoncer na kindoki renoncer na bakisi renoncer na koina renoncer na kolula renoncer na masanga oyo nyonso esepelisaka nzambe te bien aimé Yesu Kristo ayekoluka renoncer yango oza na bakisi ozomona place akopesa te po ozomona bapaster nyonso baventurier ozomona bapaster nyonso bata bakisi yo moko mitala bapaster bazwa bakisi epa na nga na opesa pa paster nini bien aimé soki bafaux serviteur ya nzambe bazali yeba pe bavrai serviteur ya nzambe azoutilize pe bazali jamais nyonso baza bafaux ya bien pe bazali oyo baotambola na kobanga nzambe okoyeba bango ka na bizaleli na bango po ete bible elobi tokoyeba nzete na mbuma nango oyo baosalela nzambe na bosolo bien aimé baza pe bele mais par rapport ya oyo baosalela nzambe na bosolo te baza ebele oyo baosala na bosolo baza mokie mais bazali bien aimé olingo tika na otala bandeko musu balingi batika kisi balingi babwaka na bango me bazobanga baobwaka baopesa yango epa nani bakoya kokufa baobela maboma bien aimé nga na tie Yesu Kristo na défi benganga numero na nge eza affiché wana esika nyonso oza na koya tokoluka tokobondela meme wana pays nini benganga nzambe ana bana ebele baofuta bie tokoya kaka mpona koyambiso Yesu Kristo komemo na libatisi kotumba banzungu na babiloko ya kindoki epuis tomemi yo na fermissement otikali mwana nzambe okomi kosalela nzambe yango nde esengo alleluya bien aimé to renoncer na masumu mokanda na Proverbe chapitre 28 verset 13 Bible lobi mutu oyo abombaka mabe na ye vi na ye tikalaka kobonga te même mutu oyo abimisaka ngo na poasa ye wana nde azwaka mawa na nzambe bien aimé nzambe ayekoluka yo mawa na ye lingo kita likolo na yo yo fongola kaka motema na yo fongola kaka motema na yo ndima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na yo lelo ezaki tour ya papa na biso edingo atiki biso lobe eza tour anani puisque eza nzela na biso nyonso tokokende mokilo eza ya biso te toutaki na eternité pa na nzambe toyaki na mokilo mpona kosala masumu te diable nda change biso destination na masumu po tokabwana na nzambe po lobi nango tokufa na ye longo na kati na moto bien aimé nga nazwaki ngolu nzambe alongolaki ngai abikisaki ngai aboyaki lelo nakoma kusu mais yo ngolu ozozwa peut-être que po yebinga peut-être nazalaki na bakisi koleka yo peut-être ozalaki na bakisi koleka nga mais za na litomba te po efutaka te mutafutaka ezaka Yesu Kristo
tina nini ko gagner nyonso na mokili olobo bungisa bomoi na yo. Bien aimé, mutu aleki mutu nyonso na mokili ezaka Yesu Kristo. Yende mutape saka bomoi. Soko za na Yesu Kristo za na bomoi. Soko za na Yesu Kristo za na vie. Soko na Yesu Kristo za na kimia. Yesu Kristo aye koluka yo. Message oye komela bino bisika bozali. Bo partage yango partout. Mutu nyonso oya kangami na makambo mabatika. Pote Yesu Kristo aye kolukanga na yo bien-aimé. Tozali ba meme oye bungaki. Yesu Kristo aye koluka biso poison sabiso na nzela. Nzamba pambola bino bien-aimé. Bo partage message oyo etambola partout. Ba o bazo kangama na misala mabe ozo sepelisa nzambe te. Batika. Pote kanda na nzambe zali. Mezo ya malembe. Likolo na mutu moko. Moko te kati na biso ayebi lobi na ye. Matthieu chapitre 6 verset 27. Nzamba lobi nani kati na bino pona komitungisa na ye. Akoki kobakisa ata ini seconde kati na bomoi na ye. Soki na makambo mikebo kokukate. Tina dini to mitungisa. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Puisque soki nzamba ko chanze bato mabe bazotika bakisi. Eza ponga na yoto bongola mitema. Soki nzambe pe akolongola pema ya moto azaki na bakisi ebele. Eza po lokumu ne pe monana. Ponga na yo peto sala ni to bongola motema. Ndenga lobi na mokanda na Esaïe chapitre 6. Alobi aye mutakwe isi. Mokonzi mudene roi ya Israel. Poete lokumu na nzambe saneni emonana. Yo kangami na bakisi. Okangami na bondoki. Kanda na nzambe yali se repentir. Buaka bakisi. Luka Yesu Kristo na kati ya bomoi na yo. Pozwa bolimbisa masumu. Po Yesu Kristo kanda limbisa kamasumu. Ya lobi na biso na mukanda na Jean chapitre 1 verset 12. Apesi bokonzi na ye na mutu nyonso oya ndimeli ye. Apesi bokonzi akokoma mwana na nzambe. Bien-aimé, sans Jésus-Christ nzele zate. Pona komona nzambe zakaka Yesu Kristo. Soko ndimeli ye na kati ya motema na yo. Poete Yesu ndaza nzambe. Esiko zali ozalo za ndokyo zangangwa mutabaki simba motema na yo. Olandinga na maluba. Kolo Yesu Kristo. Na pesi yo merci. Yondo kufaki po nanga. Yondo zali nzambe nanga. Na ye na se na makolo na yo. Na kokite na za moto na masumu. Na tambwisaki bomoi nanga. Na makambo oye sepelisaki yote. Yango na ye kolele pai na yo. Yokelanga mawa. Limbisa masumu nangai. Na zui decision na bomoi nanga. Ya kondima kolo Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi nanga. Na fongoli kata motema nanga. Yesu Kristo yaka kota na kata motema nanga. Yo mongu na satana. Oyo nyokola kinga tango molai. Oetiliza kinga na nzela ya masumu. Kobanda lelo. Ngana yo tokabwani. Bomo inanga lelo. Esombami na makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo. Efuti nyongo nanga nyonso. Ya masumu na sala. Banda bomwana kino lelo. Kolo Yesu Kristo. Efase kombo nanga. Na liste ya lifelo. Koma kombo nanga. Na buku no ya bomoi. Bongo lelo yaka. Vanda kati na bomoi nanga. Tambwisanga. Na volonté nanga te kasi na volonté na yo. Nguya molimo mo santo. Eya kokamba bomoi nanga. Nguya molimo mo santo. Epesanga mayela kokima masumu. Nguya molimo mo santo. Epesanga makasa kosakola sango malamu na yo. Nguya molimo mo santo. Eza la meilleure facilitateur ya bomoi nanga mobimba. Ebanda kotambwisanga. Kobanda lelo kino seko na seko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé landi émission oyo. Oksali prière oyo. Yesu Kristo akokita kokota na motema na yo. Penguya molimo mo santo. Ako utiliser yo puissamment. Bozala, bo rester branché na chaîne na biso DVM Daniel TV. Bo s'abonner, bo partager. Olingi kobenga numéro nangeza 081 43 30 475. 081 46 14 476.
nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokute na émission koya na pesi mbote na bandeko nyonso balandi biso papa Velino Thomas na Luanda bambote belé Pasteur Blaise Sikozali na France bambote belé na pesi mbote na mama Thérèse mama Bibi Ishingo papa Pati mama Jetou papa Junior mama Chacha bambote belé grand frère nanga bel ami Albert bambote belé na mame Lali na pesi mbote na mama Evodi mama Evodi bambote belé frère Platini et sikozana frère Tony bambote belé na pesi mbote na José Lufinama bambote belé sikozali nzamba zala na bino Patricia Mondele na bosanité mama Godelive na France sikozali na pesi ope bambote belé soki Yesu Kristo azongi te bandimenyo so Yesu Kristo bambote belé tokute na bino lisusu ezala zongi ezala soki azongi te tokute na bino soki pa zongi tokute na bino na éternité po na yebi ke tobongisi na ye deja na kati na tongo lelo nzamba pambola bino amen.